Bonjour bande konanga ezanga mamuluba lelo na meko umela mingi te ya lelo bo meko kolenga tribaliste te bon de toute façon muto comme kolenga tribaliste na audio ya lelo s'il te plaît konde bloquer muto na mu tango lekisaka ba yanga iba audio muto na yo kakate o blokaka ye parce que wane komi kindoki ceux qui muto quand même aza sur le bon na lo barake naza démocrate te naza republican chilombaza UDPS mais ceux qui causent la makambo ezali pona bien-être ya nation et boyebinga na yela kana angle plus ya kolobela makambo social nation pona biso pe ba race noire je vois aussi le continent entier de l'Afrique donc nazinga vraiment ba makambo te ba tribu je trouve aussi que des fois c'est un peu bas to matapeto kitation réaliste na 2020 ceux qui mutozana na makambo baluba o ba Congo alors vous avez un problème très très sérieux oui il faut pas qu'on admettre na scène pepe kuna batala pe bongo sur ce na sepeli na démarche na oyo sali Chilombo auprès de la Nations Unies de plaider que ba annuler les dettes africaines les dettes congolaises batu misusu bazomona msikate ba critiquer Chilombo pourquoi la sike tokora kufuta ngote bande konanga na loba mingi moko pe bino ba congolais boko belisa mutu azoya na intention ya kofungola bino mutu yango moni moko yezo ngato ko ka prière na bino te pona makamba boy il est en face d'un peuple là bazana mabanga na mitu na bango balinga za la normalité peuple mo balinga ne ko za ndé normalité et puis vous inquiétez pourquoi tout ba petit peuple ba yo ko mater bino pour vous obeleki d'abord ce n'est pas que le Zaïre manque comment payer les dettes. Ici, nous parlons de ce qui est moralement correct. Bakoko na biso bakendaka kosenga nyongwata mokote. Bakoko na biso basenga ka bazo bango en captivité te, je parle de l'esclavagisme, basenga ka pe colonisation te. Bablo kwana mibale et salamaka contre la volonté de l'homme noir. C'est comme quand nous demandons les réparations pour l'esclavagisme. C'est la même chose. Annuler les dettes africaines est une manière de réparer financièrement le tort que les pays développés ont causé à l'Afrique. 80 ans que la Belgique avait fait au Congo, la Belgique a beaucoup en profité. Qu'est-ce que le Congo a profité? Le Congo côté. So, c'est normal de chercher à réparer le Kwana. Pourquoi est-ce que les Congolais sont à héritier kande banyongo? Banyongo yokutu bakoko na eba kotaka nango involontairement. C'était un système mis en place pour retenir toujours l'homme noir nassé. Na simplifié exemple. Tango ba pesi ba tumuindo awa émancipation. Ba maître blanc mususu bazala ki maintenant tu es un homme libre, tu peux partir, mais tu me dois $2000. Aux Hollandes. Et c'est une manière ya kolobake sur un bout de papier, osa maintenant un homme émancipé. Mais aucun nulle part parce que financièrement je te bloque toujours. Yo longoli mutu na Afrique contre sa volonté. O beti azana koma ba mélange sur pa mboka ni d'Afrique a ebité, langue africaine na baka soute, na kombo changeaka ba génération leka. Maintenant tu es libéré, tu peux maintenant partir. Mais tu me dois autant. Au moins te za manière mutona za penza émancipé te. C'est ce qu'ils ont fait en Afrique. En Afrique baye balobi bon. Maintenant, on va vous donner l'indépendance. C'est pour ça que vous observez, vous verrez que beaucoup de pays africains ont obtenu leur indépendance environ au même moment. You know, maybe within 10 years of each other. Mais c'était around the same time. Bozolanda. Or, l'Afrique n'était pas une seule nation en train de combattre l'Europe pour obtenir l'indépendance au même moment. Vous voyez bien que c'était un complot mis en place. Mandela changea un système quand ça ne lui servait plus. Esclavagisme, objectif d'Angwezalaka pour leur bien-être financier et ils s'en sont en profité. Ba créer siècle moko à distance entre Bango na ba africain. Bozolanda, excuse me. Et puis, ça leur coûte aussi beaucoup d'argent koyaka na ba africain, c'est cela. Ba changer les biso idée. Batel babi bon l'Afrique n'est plus vraiment une menace comme telle, mais just in case we miss something, maintenant to coloniser Bango. Pour te pesa ko Europe aussi opportunité bango pe banvoama parce que l'esclavagisme a beaucoup enrichi d'abord les États-Unis, bien sûr na ba Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a aussi beaucoup bénéficié de l'esclavagisme, mais colonisation le grand bénéficiaire était les pays européens. Et on vous donne une indépendance avec des dettes bobo futa et yo tango tozoko telema
tozali ko challenge mindele ndena zola ba komani bina ba congolais ceux qui to participer to kiti na esprit abe congolais ozandoki blague à part congolais ozandoki oui yangwana bomani ba koko na bino babando kangaka bango ba esclave pa kaka pona bato lolenge oyo e na ebite zelaka jakabi ndenge ni na biso race noire okokuta toujours na kati ya race noire tu as un noir illuminé et puis toujours noir mususu ya zoba mutatakana qui sympathise avec ses oppresseurs. Et au comment basali alliance azoko bundisa ndeko na ye lobi bana na ye pe ba se retrouver na captivité. Beaucoup zang se kindo kite. Yo suko le belanga na raisonnement na yo. Chilombo demande wana sengi ba annuler dette na biso, il a tort en quoi? Olingo lo bananga inini. Quel de tous les effets que l'Afrique, le Congo a connu l'esclavagisme, tous les effets que nous avions connus dans la colonisation, n'en parlons même pas Makamba ko imposa kabiso ba président. Le Congo, they owe us money. Les pays européens et les États-Unis, they owe us money big time. Bazali obligé. Il y a quoi à certaines choses sans que tu foutes à bango. Congo est comme tout autre pays africain a une dette vis-à-vis de la colonne. Why? Tosenga kabango. Et qu'est-ce que nous avions bénéficié? La Belgique est tongami na mbongo ya Congo, na mitoki ya ba Congolais. Yoko sirika po tozo ko réclamer que ba annulé ba nyongo zanga mutuna makolo wana. Mais o ezalaka na mona kondireza ka malédiction d'être noir, hein? Toza reste moko na abi mendele moko, el moko ba mendele extrémiste, hein? Ceux qui parlent bien la race noire est une race maudite, hein? O comment na to sirika ka to lebi, mais mo se na fandi ya mona ka peko, ki peko za la bongo. To normalité? Attends, moukété. Tellement tu détestes ton frère. Ce qui peut prendre la raison, ce qui peut être tribal, ce qui peut être négligé. Ou lié au tal la musique, tal la raisonnement d'un nègre. Ça, c'est un peu. Est-ce que Mindele Bangonyo Sindenga Bazana Balinganaka? Est-ce que tout blanc, Baoute Sikamoko, Nakats na Bangona peut faire Mindele Bazan, non? Le col ba grec, Baba fo Mindele, Bazana Bazaba Mindele coloré. Nanoté ba espagnol, wana, ba portugais, ba fo Mindele, non? Et puis, Ozana ba allemand. Ozana batu ceux qui peuvent pas comme ça ba Ukraine kuna na ba Russe wana ba véritable mundele. Yo kanisi quand un Russe regarde un grec, amone mundele. Non. Mais pour l'intérêt européen, pour l'intérêt la bloc na bango ndenge basala, bala kisaka leur différence c'est pas une bisoté. Quand je dis biso je parle le reste de la peuple de peuple de la terre. Ils prétendent parce que besoin comprendre que when it comes to their interests pour leur survie bien-être à Banana Bangoto, ils sont unis. Très rarement, un Français telemi, azoko finga na Belge, ou bien na Allemand, surtout na plateforme publique pour na mambozanga tina. Non, they must be in control. Mais regardez-moi ce que fait un nègre. Nègre ne restera que nègre. Yango baba nègre moko finga pe bako na biso que tala ba nègre oyo. Et puis ce qui peut na fani Nathalie, réellement se comporte comme des nègres. Aux Hollanda, comment zamba cause la pesi au spaghetti na kati ya crâne? Mais mundele ya spaghetti salaka. Ya yo spaghetti fandi et l'autre côté na bongo. Kako tia crâne na kilo a pamba. Bako tia bo na balance mu tout wana zo peser ce qui peut 20 kg ce peut nini. Et loko ce qui batia ngo siko na scanner, aucune activité cérébrale. Kaka poids. C'est ça la tête d'un nègre. Nègre za kaka kilo na mutu. Osimbi mutu na ebotia ngo na kilo. Tala nyanga pesé. Côté sa cerveau na scanner. Et l'autre côté, aucune activité. Pour bon ke yangwana nègre soka comme mukolo akufa kanda na ba prostate, hein? Cerveau ezalaka intact pour utiliser kangote. Mundele kaka kopusa na kaka mkio babandi perte za mémoire. Pour cerveau esali musala mingi. Aboti bana mibale, bana misatu na vie na ye, mémoire bandiko kendeye. Donc, Abota qui responsibly, et il a beaucoup réfléchi. Il y a un gars qui m'a bangé na comme le zoba moroboy. Yoka papa mwindo. Papa mutu mwindo, prostate kaka naba mukongo. Cerveau intact kande babota kaye. Oko kende ko tia bongo mutu mwindo na scanner, aucune activité. A perdre katas fonction mon côté parce qu'il n'a jamais utilisé ça non plus. Kaka kuna na sende komaka. Oh boye le tangawis. Oh, bon, quand on finit ma moto, yo mona kamdala réclame katangawisa ki mubange, kaka l'homme noir. Pité na pité. Cerveau l'homme noir tonda kaka na pité. Ou li afanda sala ka pe ba projet. Ya bana na lobby, ya ba kokoloko na lobby. Ya race na lobby to.
il faut tiazemi partout wana nde makaba occupation l'homme noir soka pepite azomona lokola nyakufa des fois na mitunaka yo zo pepa mais cerveau ezalaka na activité ta moko to électronique là dedans kufa na yo eloko ni ofandeli na mokili awo parce que mundele soka tie mutu na scanner il n'y a pas d'activité cérébrale alobaka nini brain dead mutu na bino azali risauté bo de brancher ba machine yo siko oza na monoko olobaka mais cerveau eza egali ya mutu aza na koma kufa te koambrouye bato na rasa mokili pour rien nga mpenza nzambe ayebaka nga nzambe ayebaki kaka mpo ngai na batemperament na ngai mpo nasala patiente bazwaka modele boye kaka kopepula zobaki yo somona ozalaka mayele te moboti bana 10 tu leur apprends quoi maintenant to comme na 10 citoyens nouveaux baburiko allez lobi peuple mosusu bakoka kozwa bango na esclavagisme bazwi ata 8 batikali biso mibale le plus oyo bawana kutu bokokati mindele bandozo banani si bandozo banoir wa mayele wana non leader spirituel bakie na bango soki batali balebi wawana kashala bona nde totikala na bango ti nde héritage tozwa ti babulu yeko nyonso tozomona na afrika eza mpo na nini mpo bamindele batikelaka biso nde toza na problème toza nango lelo bazwi ya mayele bakie na bango bato bakende kosala ata bafeu vert nani bafeu rouge kuna na batelécommande ya biso basala eloko nini bao totikalaka na bango na afrika eloko nini apart kopepula na kobota bato kaka baprostate yoka maladie ya l'homme noir prostate l'homme noir abelaka alzheimer's disease te okokuta 90 ans azokobetela masolo kaka bavillage oyo na village tel ntango bayibaka motu ya mboloko donc biloko ezalaka mémorise na subconscience na ye masolo bamboloko na bavillage à l'âge de 90 ans tala mundele 75 ans déjà ozosolane what honey I don't remember what did you say oh yeah I forgot I'm so sorry ako muntu kaka bakoforgot na baforgot mundele azaka so ako mukola komuka forgetful okotala muntu kaka forgot na forgot otala longa muntu monje o déjà longa forgot na yezu kuta sa forget pena ilongi wana alpo bango bazalaka 70 ans 75 ans akomi déjà muntu masola ko forgot mais muntu mwindo 90 ans ayebi masola bamboloko bakende kolia na bavillage ya bato donc ye kutu kona ko forget rien makambo malonga boza nango besoin mutu mwindo ayeba wana ayebaka te le cerveau n'est pas capable de discerner de comprendre mais tinde na kipite bokoyeka eti kutu azalaka fier que l'homme noir azana yango soki pa modèle nini ça nous sert à quoi biloko yango bozalaka nango bandeko boyelanga ata na bandeko castre baetre mosusu wana mokili oyo esala biso eloko nini kopepa koremplir mokili na bazoba lisusu yo tatu ozalaka mayele te ozobotela biso bazoba 10 oyoka biso ta mama te papa moto mayele abotaka na calcul zoba na pas d'autre activité etambolaka na cerveau ya moto mwindo ezalaka détaché etambolaka automatiquement mpo soki ezalaki na cerveau banga baproduire bato ya malonga tala bato tozalaka na bango ozomona mpenza ke epai ya moto mwindu biologie na ye kuna na se na tete ezalaka déconnecté ata alali na kati ya cercueil okebi te so botali bokokuta soda ya piko soki mpe soda piko yo kufi boza kaka debu congolais bato ya morgue kuna se bamonaka makambo tala bakokobala mindele aza na bomoi asemi na olobananga mingi te mais mutu mwindo tina morgue l'homme noir il faut boyebaka azalaka mobali tina katia mais yo si okufi te papa oza déjà mutu asereki otelemi bolikambo nini oza na molimo ya bamari de nuit donc laleti baninga nosi yo eza morgue yo monango eza flamingo eza morgue aza kaka debu congolais wana il faut la réaction ya ba nerf wana na colonne vertébrale donc ozomona nerf bon bojikema donc nerf ezo reconnaître kuta ta bitumba moko te ya malonga nerf ezo reconnaître ta te a revendiquer lo malonga yoka biloko nerf na ye na ba subconscience se rappeler nango kipite kuna tango bazoko benga kombone boye alali wana donc tono apambe bembe boko mane bona morgue kuna ba réaction ya ba nerf na makambo mosusu
soki kutu na état ya boye cerveau eza na activité toza na baréaction ya marque oyo ebongo ntango ozalaka dans le monde de conscience ezaka ndenge nini okoki koyoka dans chaque quartier aza na bana donc mpo na koloba epai na biso bato mwindo ana biologie echangea ezalaka na besoin cerveau te eza réaction instantanée ngai nazora babona azongela makambo sérieux namela pema ebi bino boso bobandi olembisa bato no joke bacongolais oyebi bokomopesa kanda blague à part bokomi vraiment koénervé comment est-ce que bazosola na peuple moko on dirait milingaka te congolais ozalaka ndoki te par hasard oyo peuple mushindukai bakwetu baya peuple mushindukai eyi mutu mobimba donc aza ne ndoki ya vi na ye moko yo kangami ozotala kaka Chilombo pourquoi Chilombo passera ebongo Chilombo ayiki ofanda na kibokonzona éternellement il passera mais litu oyo que l'homme blanc doit réparer ce qu'il a fait aux Africains ce sont nos enfants qui vont en bénéficier yo kanga raisonnement il y a un nègre un raisonnement seulement d'aujourd'hui un raisonnement kaka bole misanga bandeko mwana uti musala donc nde nazoloba ke bandeko na nga na kati ya mpo na lelo boyebi kaka ndenge makambo ngo eza tant kana bandi osola bien bato ya badistraction baye mwena continue eza te mais bocomprendre lo nazoloba nde nazoloba ke tozwa conscience mwindele nous doivent la réparation botika Chilombo non oyo ezali démarche ya Chilombo te ezali démarche d'un homme noir conscient qui ose interpeller la conscience des Européens vis-à-vis à Africa. Bozolanda, normalement, le pays comme les Zaïre, il fallait que ça la leader dans la démarche à modèle OI. Mais je suis contente qu'il ose même d'aller plaider ça. Tous appels de connexion à South Africa, Julius Malema, oyo parle bakape tendance peu révolutionnaire. Bozolanda ngaba ndeko nanga botika. Il ne faut pas bozala que vous êtes tellement embrouillé na raisonnement local, vous vous arrêtez na ba tribu. Non. Le problème de la race noire est au-delà ya ba tribu. Nous avons de très sérieux problèmes oyo mindele batiaka en place pour au moins de génération en génération ba s'assurer que l'homme noir a quoi s'en sortir na ngote. Et tant que quelqu'un noir bazoko tellement na conscience bazoko belela. En tout cas, merci, M. Chilombo, parce que sur cette démarche-là, je suis d'accord avec vous, oui. Total Kambouya, biso race noire, et zali kambu politique te. Et Congolais conscients devraient soutenir Chilombo na démarche wana. Soko zalaka esclave, et kozali descendant ya bato bando teka batukuna na tipo na Zanzibar, super na Zanzibar, kende na kindu kuna kando kokontia ko teka bato na okuna. Soko kozalaka na biso na Zaïre. Biso mindele, il faut pas réparer les dégâts basala biso en Afrique. C'est ça notre démarche. Oui. Bon, écoute, ce n'est que le commencement. Il doit venir construire le barrage Inga gratuit. Le Rwanda, il faut pas que Tonga balabala kuna na est gratuit pendant au moins 15 ans. La Belgique doit au moins 10 milliards d'euros na compte bancaire pour na mwana nyonso zobota manakati ya Congo lelo. Bino ba mikolo kutute po bino kala nyonso bofanda ki bozaki na baba semno mbonga na siboko baby sango ya mukie kutu bozaki na ngone epoka mobutu tala ndenge boboti na kobota ka musique na banganda ba pesa bino lisu ya lelo mona nyonso congolais azala na compte bancaire et puis congolais ko kende Belgique sans ko senga visa ake kolandela ba soin na ye congolais a droit ko kende ko tanga kuna na ba livonium mais sans trop de tracasserie la Belgique nous doit cela. Total, c'est que la Belgique a profité de la présence de la Congo. Puis c'est pas Congolais tout ça qui le connaît. Hein? Mundela s'enrichir dans beaucoup de choses. Il est temps, n'est-ce pas que tout le monde qui bango ba reparaka, masona bango le kuta ba génocide, le kuta ba sala kuna ba faux juif wana, si ba futaka. Hein? Pour une interview vis-à-vis de l'homme noir. Et puis ce qui est bizarre, c'est que kaka mutu mwindo mtazoko tellement pour à critiquer des marches modèles wana. Mon faut de l'osa chor, ozandoki. Ozamtema mabe ndenga na lobi boy soki ozoko sepela te na demande ke mundele bo réparer ba désordre bo sali na kati Afrique ndeko nanga ba cousin na kuna barabe bazalaki ko kende kuna na tipo soki pe na Zanzibar ba ke ko zwa batu boumbu yope kanga ba valise na yo kende kuto epeto zalaka pe belé 80 millions to l'équipe belé kende na yo. Si tu as 1 million, bazoba bokena bino kuna kota tipo ba tumususu bazaka na Dar es Salaam ba toki bino ba ko boka bino so pena le banane so pa to ko le la na biso pe bino te to na besoin na bino pété boken ba nègre
Chilombo, félicitations. Mindele doivent payer les dégâts qu'ils ont fait en Afrique. C'est quoi c'est? Coloniser, pesibino colonel indépendance empoisonné. Ils nous ont imposé des présidents. Et puis bazuka kabangona batie ba président africain Singana Kingo. Même ceux qui ont eu la volonté d'arranger de construire l'Afrique, babomi bango. Yo zomona bloc en zomona ngote. Combien de fois en Europe pour qu'ils aient le président là-bas en Europe, nous les Africains, qui est le président en Europe? Et pourquoi en Afrique, ils nous imposent toujours leurs personnes? Kakayo, 10 millions Congolais babomi. Qui a imposé Bakabila na katia Congo? Et c'est que les Belges, les Français, hein? Et les 18 ans que les Congolais ont perdu, qui réfugiés, basio bakufi ba violé. Na le bibwe. Muto abomi, na muto ya mastermind, et là qu'on a tout pour se développer. Devant la loi de la justice, nani mutaza coupable, naza coupable. Tous les deux. Exécuteur azab coupable, même le moteur derrière le crime, on a azab très très coupable. Ceux qui bango ba mindele, ba kendaki kotoka Laurent na bango anate. Ceux qui bango ba mindele, ba deposaka bal na kra na Laurent te. Ceux qui bango ba mindele baka ko imposer biso Kabila te. D'ailleurs Congolais belle la kanzembe ya 8 millions de Congolais morts. Ndobele la quoi les femmes congolaises violées. Banani ba pesa ka ba malisha na minduki. Tangela ngai compagnie ni na Congo esala ka minduki. Pona e armée ba Congolais ba zoba wana pona ba viola ka bandeko na bango. Ce sont les blancs. Ce sont les blancs. Ba memeli bino match ya lo kuta ya George Foreman na Mohamed Ali kuna na Kinshasa, hein? Ba yena virus sida ba ke otengo kuna na clinique ngaliema, hein? Ba makila ba kendeki kotia kuna tented. Bazo kotindela bino ba makila uti na bank ce qui peut blood bank. Makila tented. Oyebi ba victime boni bazana na Kinshasa papa na mama ba kufana nyama wana. Banani mutu basala ka village ba na virus wana. Un médecin belge et un médecin américain complot na bango. Yo tellement réparation te azoka tout fina yo. Oyebi mutu bota kayo totano soka zaka mayele falaka abima. Maman ne falaka kanga makolone papa ne falaka abima. Comment mutu ko kenela mwasi et puis à produire un bourricot d'homme comme toi? Mutu takana baluma. Donc yo mundele basel makama bemingi laboratoire nini basala kana en Afrique. Oye sala bayaka na depuis 1956 nani campagne polio. Derrière wana babandu ko introduire virus à sida bata le fait nango. Yo zala ka laboratoire ya Bessay na bango. Qu'est-ce que le Zaïre a gagné? Qu'est-ce que le Congo a gagné? Na Bessay na bango na tout basalaka. Bomona fait nango to bomona fait nango te. Batanga la bina bana boni baza victime. Ba parents ba kufana maladie wana. Hein? Tout fina yo. Oh, tu l'as qu'on a bakona tu l'as qu'on attaque tout bagina kamuto. Il y a une différence entre ngamoko na zoro bana za kamto IDPST. Je vous ai toujours dit ça. And I'm a big critic. Il y a des marches nenga bato IDPS basalaka. Mais na likambo yo, ezali kambo IDPST, ezali kambo muluba te, ezali kambo ekolo te. Oh, ezali likambo ya bien-être na biso bato moindo pona bana na biso pe lobby. Mukolo nini mutu moindo ako se libérer mentalement. Ba esclave. Bolingi ko se libérer te. Bozala kana compagnie sala kabino minduki na Afrique wana. Ba guerre wana sala makana Afrique nani azona ba armement wana. Un petit pays comme le Rwanda, n'esprit à bien, tout tient minduki à côté. Rwanda ba côté le même kakatana Bukavu wana ngomoko. C'est un homme congolais peut boxer 3 hommes tout yé moko bona makofi ya beti balali kao. Makofi kuto kotika les autres et tout là. Et senga baya lisusu bata bateli na banga la kelekele. Ako beta ta 10 mibala batuti bazo kwa kaka vanu azaka na makasi mutu te kotel ma devin congolais na balemba wana mais bazu courage pour nani pour ba simbi minduki. Alors une guerre ezali dans déséquilibre oya zana ba minduki sophistiqué oya zana minduki te, hein? Et c'est la seule manière que le Rwanda pu kokota na kati ya Congo bazo sala mapekande ba sala balongola ka minduki na Rwanda ko telem zoka ka Rwanda penza Rwandais devant un homme congolais solo. Atanga mwasi ndena zabo mkwa sumba ata mpale kitanga mkwa sumba otile penza ta 5 Rwandais penza batandili ni bala kelele ako beta bango. Donc coup de tête oya lali coup de tête donc bako la wana MONUSCO akende susko zo ba réfugié nenga mesana po bango Croix Rouge na MONUSCO bazaka soki bo beti batuti ba réfugié na biso pesa penza zoka ka mututi telemsa devant Zaïrois omona ndenge Croix Rouge bako banda kolela ba réfugié bako beta mana makofi moko bango bakanaka te. Même femme toute c'est dans ma casse devant une femme zaïroise tout batuana bazaka penza na makasi devant femme zaïroise eza minduki bazana ngwana
nani mutu apesi bango minduki yo kolobo pourquoi que kosenga ba annule ba dette poto kofuta te atato yo somona mundela lobi fanda na nyongo na ye po ya zana ngwe belé na banque c'est quoi c'est comme raisonnement tant que bino bakendo senga ba crédit est-ce que ba compagnie na ba pesa ba crédit bazangi mbongo si bazana ngwe belé au capital la somme sont des millionnaires les millionnaires na ba milliardaires mais yo sio comme ndela bi bon na nila alors ne t'inquiète puisque na quoi sengo ba nyongo te na zana ngwe belé et ça la mawapi. Les pays européens doivent l'Afrique la réparation monétaire. Et comme j'ai dit, il y a d'autres choses aussi beaucoup. Mais tout le monde na wana. Omoni, biso pe toza moyen ya ko se reconstruire, to tonga to développer makam na biso. Après démarche wana, il faut te porter paix Organisation mondiale de la santé per nani plainte pour na likambu ya sida. Oui. Na telemena mama nanga kufaka na maladie wana. Elle a obtenu ça dans la clinique Ngaliema, na transfusion à makila. Na kopesa batan sikote, mais ça qui ba makila tented que the World Bank a mené là-bas na Kinshasa. Toza na ba plainte, to ben en anglais class action suit, class lawsuit. Tant qu'on continue cette démarche, moi je veux les Africains normaux, hein? Oh les hommes qui ont les couilles entre leurs jambes. Toza na besoin ko telema, to yebisa mindele ba repayer. Moi, j'ai eu la chance que je suis né ici dans Zaliawa. Bana bonne Kinshasa na bazaba chèque na balabala. Ba victime. Ya maladie moko ba yebeta mutuna makolote. Papa jonga kapesi moi vice versa. Bana batikali. Bana ba vie na bango changer. Yo kola bana bato azaka na kosenga tout fina yo. Tout fina yo. Na tata na zoba. Tamba ndo zoba esclave parce que te pona nini. Ba noir mususu bala inutile na société ya ba noir. Yango na ngobi, yango tata ne fezala. Quand on fait ça dans 90 ans, c'est que la mémoire est en place. Celle maladie belle est prostate dans le batangawis. Pour bongo, et une activité à mon côté, nani électrique. Bongo tia mutu mwindu, bongo tatana bonana machine à MRI, aucune activité. Quelques mouteux ont pesé. Crâne mutu mwindu, et c'est la kilo à l'icam. Oko tia bonna balance, crâne a pesé 20 kg. Beaucoup de crâne on a MRI, aucune activité. Machine ont reconnaître l'activité à mon côté, cérébrale. Mundela lemba na ye. Okotie bona MRI, obanjo mona activité. Na 70 ans, abanjo belle leur Alzheimer's disease. Puisqu'il a trop réfléchi. Mutu mwindu 90 ans, ayebi. Bamboloko bakende ko kufa na ba village tel. Azaka kana mémoire wana. Pona nini? Cerveau et sala musala ta mokote. À part bana ne 30 tikeli bino na mukili. Comment ça va ça tu passe ton serre matanga wisa zangatina. Bande konanga na suki sia na za monter. Je vous aime, hein. Na continuez. Tu félicitations. Continuez de marcher. Bye.